Coucou, allô, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyo sotu ba eboza kotala nga mbote na bino nyo sotu ba tubolinga mama Elia Netu. Ndenge bakaka. Allô, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi pour le mariage. Ensemble suivant maman Elia Netu, na pesi bino mbote belé abariye noé ma vimpi. Ebwe mko wazima mko wazuri. Mishine nuji bimpa. Nzamba za na bino na kanisi, j'espère que boza bien. De mon côté ça va, nzamba zoba tela kimia ezalinga naza bien, fumukanda za bien, bana baza bien, bakoko baza bien. De notre côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous alors, faites-moi savoir si vous allez bien. En tout cas, na pesi bino mbote belé. Merci mingi na papa Johnny na maman Angèle. Hein? Papa Johnny na maman Angèle. Bon, comme ça, le cas papa Johnny, maman Angèle. Dans cette vidéo, gros bisous. Merci beaucoup. Nange vous disposez à na bino pour na rota la maman Elia Netu. Merci na bino surtout pour attendre na bino téléphone. Allô, bonjour. Maman Elia Netu. Na mona ki monsieur Moana. O loba ki boyo, sala ki bozung se ki boy. Maman na bino na privé poto solo là. Et ça là nga bien. So mon mo boy maman siliki. Mo boy maman tombo ki pe maman aza yesute maman za moto. Ce qui peut moi leki. Maman pa bani a tika pe et la vie continue. Et voilà, les loups nazana masolo à Kosola, net mesera Kosola, bino masolo, vous mettez la katia, ma balle, mais avant que ne vraiment na masolo, non, c'est on a une minute de silence pour na liwa ya maman Christine, moi si à papa Alain Moloto, nengatika kibiso, une minute de silence, après tu continuer masolo na biso. Merci. Wana boyebi ke na wote ko sala bien émission mo pona samu ya mawa samu matanga Maman Christine Chabou, la veuve de papa Alain Moloto, yatka kibiso alandi papa Alain Moloto. C'est vrai que to linga ka liwa te po mutelinga ko se séparer na mutu na ya zalakate, liwa to mona kango mabe, mais quelque part liwa ezali nzela oyo mutu fa kende ko vivre vie éternelle, a kende ko vivre na a que nous mona Christ, mon désara, nous avons sala nzambe to sala kanzambe tara mukilipo enlèvement et ya kame. Tango suka ko enlèvement ne ko kite mutu na tango na ye, so ki tango na ye ko kyo kendo sali nini, OK, eza pasi batiki bana papa Alain Moloto na ma Christine batiki 4 enfants, batiki ba orphelin, na kanisi bato mawa bato bolingo bokozanga te to kozanga te biso so pona osanini pona kotala bango. Ngai personnellement na sina emona déjà maman Christine na simaliwa papa Alain Moloto na sina kenda Congo. Malheureusement jour ango courant ezakité moi tout ça la vidéo ezalakité après maman Christine kenda ki Lubumbashi ngapi fakina zonga poto na zonga ki poto na yebi auto solola na maman Christine. Nasina tala déjà nasina mona et tout solo là déjà tant que l'autre maman Christine écoute maman Christine et pas na bango et pas ya maman oya boti ndeska na moi ki maman Christine to vandi bo mukina mona garçon mo ba pimi na chambre tala mbinga mulai ma ndefu suki ngabi o ka papa là ntabi omoni à 17 ans, donc garçon qui a 17 ans, j'ai vu maman Christine donner quelque chose à maman Christine, to solo la pa cuisine interne o na koki, ko bete pas la binote donc azamutu o na yebi to vane na to mil na to partager na fanta, to partager na coca. On ezaka entre parenthèses pour ezaki pona que leurs âmes reposent en paix papa Alain Moloto na maman Christine abiso. Les autres hommes na basala nzambe bazaye ebele ba chante de l'Éternel bato baza koyemba la nzambe boyena boy mais surtout tena ba commentaire na bango mingi nazomona kaka ce qui na moyembi nzambe ya solo eka papa Alain Moloto dans ba commentaire ce qui vraiment na moyembi nzambe papa Alain Moloto et ya pima na kimi papa Alain Moloto ce qui vraiment mosali na nzambe papa Alain Moloto vraiment en tout cas na moni papa Alain Moloto atika vraiment témoignage moko ya malamu na se ya moyo tozo ki ne droit au but na masolo na biso na bitu to so na bino. Les gens ont comment benga ebisingai suite ya makambo ezoleka na internet ya bi maman Elia Netu soki nga pe nazalaki vedette to nazaki star makambo ezoleka na internet donc moi c'est nga alingaka sala pareil heureusement naza starté naza pe vedette de naka mutu normal ya makambo nanga evanda kaka na ndenge ya kuku ndenge na lobela bolingo intérêt bino ba o bolinga mi ko linga ba sina intérêt otali moi sozo linga bolingo intérêt tango kala bakoko ba maman na biso bazali ko bala pona intérêt te ba papa kala bazali ko batike na bala mwaso pona intérêt na bala ye parce que famille ezana mbongo te ezalaka ke mobali abanda ko kende koluka po ayela mwasi ou ezatangwa kala mais tango siko ezake mwasi kenda koluka mobali kenda koluka parce que le monde change makambo za ko changer toza d'accord nango ayebisinga mama soki na bengi pona peso lisolo nanga eza par rapport ya makambo ya
mai kalambai na mwasi na yango moni epesinga courage akosani ni kobenga okoloba po okoko pe kosona bato musu po biso mibali mingi pe tozaka ba fautif ngana bi papa kaba lisolo loba lisolo na yo na kotanga kombo te po toyokana ki na kotanga kombo na yete ay mama Eliane na utaki Congo tango na uti Congo na ye tellement na lekaki na zela ba Grèce wana na lekaki na dingi soki dingi wana tina ndenge na sala ki effort kaka mwa mobali na bundani tina yako koma ala kati ya mboka France mama tango na komi na mboka France eza na vie moko ayambaki nga na ndako na ye vie na biso ya quartier po biso to aba na lingwala vie moko ya quartier muto ayambaki nga na ndako na ye lokola vie na quartier ayambaki nga na ndako na ye mama nakutaki azaki marié ndenge azaki marié petite sœur à moi si na ye abandaki koya wana kotala biso mingi wana na ndako ya kotala grande sœur na ye metango ya kotala grande sœur ndenge pe nazaka na ndako sika vie nanga quartier ayamba ngai kwa vie nanga quartier ayamba nga tango sikona mona petite sœur wana aza koya kotala bango jour musu ndenge zala kaka moite aza mwa kake mkomso a invité ngai pa na ye tango a invité ngai pa na ki kotala ye mama tango na ki kotala ye na calculer ngabi wana wafana na ndako mutu kuna zanda ko yamona sa nini na linga franchement mama Eliane ezaki pona bolingo te la linga ke pona intérêt parce que na côté kaza déjà na ndako na bi soki na cheya na travailler bien na asi na ozomukamna na ebimaka alors mama Eliane tout na kendeki na ndenge ya bolingo vraiment asaki moko ya sérieux avant na kende ko solana na soki na grande sœur na ye grande sœur ya Nanette hein fiango komo na net mais na kotanga komo mobile te mais mobile yango aza garçon moko ya lingwala bengi asolona na grande sœur abina solona na mama Nanette na si mama Nanette en tout cas ngai na sepeli na petite sœur na yo soki na koki kobala ye mama Nanette abi oui y a pas de souci eza nango bien problème ezate pe ndenga aza wana ana mobile te makuta ki azaki na mwana moko mais aza na mobile te abi aza na mobile te mais aza déjà na mwana moko monenga yaka na mwana ye awa et tout abi ote mama bana baza ngo problème te tout ça ngana lingi kaka OK mama kolonda ko solo na mobile na yebi atala petit na quartier 25 solo singa lobi nanga ki aza na posa abala petite sœur comme petite sœur na otanga te moi si à tonton na kolonda comme zaki na net tango ba solo li abi problème ezate mais ayebisi de yo moko yebi situation na kaza na mukanda ta utiko ya tout ça abi ye kutu gansa alobi abi kutu utiko ya bo bien de siko yebiso mo to ko gérer bien moi ça ko gérer parce que yo peseka ka buku na banda ko sana ngo musala nde to ko gérer bien OK petite sœur pa yeba vandisi ke mobali ya lulu yo mobali ngi bala yo et tout mais azana na mukanda te ka ndenge na yebisi bino ke ya solo la kina leki alobi ke oyo to ko gérer bien ko gérer bien lokola uti Afrique yo oko gérer bien ba yebite ke ye muta uti ki Afrique pe azaki pe na makanisi na mutu atali ke moi so azana ndako na ye azana mwana na ye moko ana mukanda na poche vanda na linga ye pona ba intérêt alors esala ki ke kolonda kwa yebisa bi okoko kende ka ndenge wana te zona na mukanda na banda ko sala soko sale ozimbongo obali ye tango ko bala ye sima ndebo ko vanda ensemble ye pe azbi OK y a pas de souci azu mukanda ya vie wana kolonda ku abandi ko sala ko kisi pe mbongo tango ko kisi mbongo allez ba pesi pe facture ndenge ezalaka tout ça kwa ye mon grand sœur azalaki azu biloko ba facilité ki vraiment ba pesi ba facture mo ya peza makasi te ba facilité ki po akoka kaka kolongwa wana na sini kake leki abali mobala ki kota bamba bala lelo yo bali mwasi va pas te moko kota libala epa ya mwasi en tout cas mibali ya lelo pe aka makambo putu mambo dina landu putu mambo poto yo ezana makambo bobo yanga no en tout cas abali mwasi aki kokota libala epa mwasi azalaki na but en tout cas le baki vérité abi maman Eliane na linga ki na ngaete ke ona lingi na linga ka intérêt ya place na ke novanda viki na bande ko vanda na grand frère grand vie na nga quartier na mona ki na zo liberté na zala place na ona linga ki mama to bandi ko vanda to boti mona moko to boti mona mo biki biso to ya mibali po mobali so mina bimiso mo so na bina sa boy maman Eliane na sala par tous les moyens le quoi pe na baleke na nenga coutume allez ba grande sœur n'est pas 26 abino moni bobala na neka na mairie tout ça pese mukanda pour le ko bosi boti yepe apese kinga mukanda mama na facilité pour mama oba bengi amour l'amour ponini osalinga boye alobi mana pesa ki ye penza oka bolingo mama hésita kite mama to sali nini to ki ko balala na biso wana mama apesinga donc tango apesinga donc viki azaki na ngogu na ngate azaki na ngo yaki na ngashwa na ngai pete mama na linga ka malgenga na ki na but
abi mama to komi ko vanda nazo komi ko sala na nini nanga mo nazo sala nazo ko économiser na ape mutu mona ninga pe ko salisa ba parents nanga lo ko ape mama nanga to tikala biso moko na mama boko libiso vraiment kala bolinga mama mingi na bande ko aider pe mama nanga mingi mama ele na ndenga ko tambola motema e komi na ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto aha abi mama ele nitu na yeko kutana na ye oyo o motema elingi famille kokoko motobo moni pembenye ndemo malo sambo nangai bosunga fifika chunga uzoyenga makambo yo abi mama nakutana ye oyo mama tango nakutana ye oyo nanga wana mama ekomi ke nakomi mwa bizaleli na ndako ekomi ko changer ekomi ko zala mwa mabe popo sa nangeza yaki so na talivi wana quartier nazoluka technique nena kolonga place wana nakomi ko sama kamoko ke po balba ke basi babenga na mibali na ndako nakomi ko linga abenga nanga mwa so to na kati ndako abenga nanga na bimana kende kote mususu kote o motema nanga esaki ni nelingaki mama Elia netu mwasi o na lingaki wana azalaki pe ko vande pa yana me na lingaki na motema penzanga biye oyo yanga nde na kobala donc koto na profiter kana mukanda na profiter na place ya kolala naza na ba dépense parce que moi si pe na kutaka ina mona zaki vraiment fanatique mama neto zaki vraiment fanatique nanga alors na kina kosa skona ko kosa makamko mabe pona zaki na posa abenga nanga na bimana kende pona kende kote na zo raison ke ye mutu abenga ninga mama basi kotinga mabaza basi mutema munene wana lobaka mama mwana mwasi wana tala mutema munene mama nyoso nazo sala po abenga nanga mama ezo simba te mama na hiko bimana ndako wana ndenge nini na hiko bimana ndako wana ke ntaona nasaka makambo wana mabe ankesaka na yango kangaka motema ko sake mama nanga ayeko benga mama ayeko benga na telefone tangu ye azu telefone na mama wana naza ezanga mama nanga ka oyebisa Christophe ke ninge naza awa naza ko bela nde mama ko alobi mama na yo na yebisa Christophe ko za ko bela yobi pasi Christophe amoni sanga obi mwana pasi amoni sanga yo te aka mwana yo te ngaba pasi ngana na mona o ngana sipote Christophe azaki sa mukanda na pese mukanda na pese bambongo na sunga Christophe na ndenge nyoso na sombele sapato na sombela ye lamba Christophe asakani nanga mama alobi mama nazaki na chambre tango mama nitu na bimi na kutie ninga zoloba na mama place nga nazoki raison na nga yango na place na profita ki pona bima yango wana mama mosa moninga tikite donc makambo ko koloba na nga ta sans eli yango mama na nga na téléphone na lobby elle a vraiment manqué du respect à ma mère nga bi voilà tango lobby assisa sur téléphone quand akatia bandi ko sans elanga yo sangana nanga nga mutu na sel po yo zala so na ti chaussure bien eza pona nga na vandiso na ndaku nanga o sali mama asoso linga nzoka tango azoloba nga na motema nzoloba loba mama na umela kipete na zoko enregistrer nga zoko finga ngai pona bandako kaka raison na sa nini na bimana kende na finika kana enregistrement na bandiko ko enregistrer mama tango azoloba nga na zoko lingoloba te viki na bandako linga kozana raison moi je ne parlais pas je faisais qu'écouter na zo yo kama kamunini ya zoloba nga zo finga nga na zoko enregistrer mama tango asilisi to soigner ba échange de parole abengana kinga te mwana mwasi abato na ko sate mama nga moko na koti na zwisaki na nga na tantanta na chiboko na sangini na bimi na kei na bimi na kei na zongi pete place na ngende pe na kei ko lala loko na zaki déjà na ba enregistrement na ye na zu ba audio wana pa na tindeli grand frère ya na tindeli vient na nga quartier na tindeli pe grande sœur na ye ba bengi ye o tala enregistrement o tindi boye ye pa ba ko expliquer bomoni pona linga koloba te bo tala apesi ba rapport tout ça mais maman ndenge na kenda ki wana nzoka nga naziki deja na ba programme nanga mama nazalaki deja na kangisa ki mbongo pona bala ye oyo nanga mwasi nga na sepela ki na ye yango to na teki émission olobaki ki mibali mususu ba ko linga basi na intérêt bana botika ko bala mibali ba uta Kongo naza nanga mobali mama hémorragie oyo efe katana yango na lobi parce que nga moko na sala ngo ekomelanga na nanga mobali hémorragie oyo efe katana mama oza na raison bano baza koto bakoli koto to babotembo babala po biso mama mingi to abato ya clique to abato ya intérêt mama na kokosa te po na yebi ke sikoyo ndenge eza wana bato ebele baloba mais
moi si on a la kende ko linga wana na yebse ki na ngai vérité ki ta on na yaki na pesi détail ninga na vanda ki na ndako na bango mais azaki ne muto on na linga ki na ngai te na kende po na profit maman moni so ozo na moi si il faut za na moi so ozo linga moi si topé mobile o linga il faut bo lingo il faut za na compatibilité pour na bo linga na mais ceux qui moko linga makasi muso ozo linga te maman c'est tout ceux qui aucun intérêt et suka ka mabe alors yango nazo ko bende bino ba basi matoi na loba na munoko nini You not understand me? I tell you. You married the mais no, it's not nice. If you want to Patricia, ça ne go avec sa maman anglais qui mi parti na ngai, Patricia, you go avec sa maman anglais qui mi. Na moi c'est baba on a baba na chiluba. Parce que moi c'est baba appelle na chiluba. Na sweli bon c'est pas yo kate. Bana basi toza ko benda bino matoi lelo boza ko subir ba makambo ebele pona faute na bino moko ata balobi l'amour est aveugle pona nini ezako aveugle bino kana bala ba uta Afrique siko nena wala babomi bala uta Afrique yo ko silikela ngana ni parce que muto ayebisinga azande kono mobali alobi mama na bimisi yango a partir ya makambo na moni ya mai kala mai o ezako leka na internet yango etindi ke na bimisa makambo parce que tant que mobali ngana ajo ninga ba bimère ngana ajo nena ajo boy c'est sur noko wana langage na yabi mais ngande na job aussi noko nenga zawana alande kaka intérêt mon intérêt ko so wila na poto za kane mukanda yango siko na zongeli mic kalambai na yoki ba audio ya bandeko mokili lelo za ngo ya kobeba mokili ekomi na suka sote masumu potango Yesu akozonga akende na yo yakae mwana nzambe mokile komi na suka to sote masumu mais mokili masumu ko kanga biso ka tina lifelu parce que na minute na mokili sata na zobeta brava za ko sepela po moni masumu tozo sala bible bi ne juger point mais to komi ko se juger qui ne juge pas biso ne to komi ko se juger to komi ba juge tokomi ko sambisa batu tokomi ko sa mais faute peza ba juge ngo ya balabala te faute eza ya ba kolo makambo ba zo makambo na ba na internet yango za ko tinda mutu nyoso banda ko sambisa bango mai kalambai na yoki audio balobi ke na yoki audio pona loba likambo solo ndengeza na nenga ko zapela internet na kute na audio moko tantine moko za ko lobake Mike Kalambai nenga yaki awa na mboko ya Dallas eza papa ya mwasi mutabengi saki Mike Kalambai Mike eyebika yo mutema na yo ponde babike ye mutabengi saki papa na mwasi na yo mutabengi saki yo na papa mwasi ko bengi sayo ozola na ndaku na bango ozolia na ndaku na bango ozomela na ndaku na bango osuki wana kate tu es sorti avec les trois sœurs Mike Kalambai we kono ma mala chiba uto mala chibi ndiko no mo amenya to Mike, c'est quoi ça? 3 sœurs. Ok, kobima. Mike, muluba. Ya solo wana. Oyebi biebi kila nengeza la ka Mike Kalambai wetu. Mike Kalambai, ujini mkwongwani ujini chanda. Comment tu peux te comporter comme ça? En plus, c'est que tu es un chrétien. Osa chrétien. Mike Oza, toyebi na stati à chrétien. Est-ce que Makambo balobi qui était sorti avec les 3 sœurs? Eza solo, to eza lokuta, question mark. Yo kamuto yebi na bandeko babisi Makambo. Nga nazo juger yote, nazo kolobaka, nazo kotalisa kaka Makambo toza koyoka, yango nazo kozungiselo nazo kotalisa. Quelque part, na famille wana pe, balobi ke mwasio babalaki, on dira yebaki ke mobali alingaki boy, mais bo accepter ki quand même babala kaka mwasi yango. Faut à partager parce que déjà na baluba maman loba kini na nini olobi ki na baluba faut bakata soso il faut basala boye basala bikila pona nini muto akufa te bana bakufa te boye bien ke bachiba o ebomaka bachiba wela na makambo ebele mais heureusement lobi ki na ndinga bonzambe ekomaka ko sambela pona ko kata bikila wane sa nini ezo batote elongwa ekende mende koma Kalambai ya solo wana nanda ku babengisi yo nanda ku yo vandi ya solo makambo balobi so sali makambo papa ndenge baza ko sengo se repentir papa tokolo basu nini eloko pe na kopesa yo comme conseil ceux qui likambo se ko l'humilité précède la gloire na mokili soko lingo gagner fais-toi petit Dieu te fera grand parce que na minute ndeko bato baza ko bambo mabanga baza ko tuba ba flèche eza na tango wana kala te moni na tango kala tango baka na mwasi ndumba Christ atunaki bango alobi o na sala lisumu te ababe libanga muto abamaki mwasi na libanga azalaki te mais yo na tour na yo mutu nyoso za ko bambo libanga pourquoi lelo voice ko bima boy lobi balobi boy lobi balobi boy lobi balobi boy yango bato baza ko bambo mabanga moi si j'ai un conseil à te donner
conseil d'une sœur. Maï Kalambai. Pour ceux qui peuvent lobby, pardon pour Salinini na yebiti. Selon l'humilité précède la gloire. Humilie-toi. Makamuso ezalaka. Ceux qui makamuso ekoyi olingi ekende mula ete gauche droite ete sala boite papa. Soko lingo kosama mutu kosuko. Kata makambuka na mukuse ok nandimi mabe nanga na sala ki boye bolimbisa. Oza kutu na besoin asenga bolimbisa na mokili mobashi. Tu n'as pas épousé toutes les femmes. Tu as épousé une seule femme. C'est à cette femme-là que tu pourrais t'adresser pour demander, pour présenter tes excuses ou bien pardon. Mais quand tu es un homme, ce que le besoin moi si na yo, offert terre, tu vas le faire. Ce que le besoin moi si na yo, vendre ces kimia, que moi si na talabo. Pourquoi on garder silence, on lingi toujours chaque jour. Ebi makaka, kebi makaka, kamakambo, ebi makaka, ebi makaka. Ete ya pebino, ete ya yo moko pelo, kolo kende ki pe ba intérêt, eza bien te. Si réellement quelqu'un n'a pas intérêt, ils ont bien été. Alors maintenant, je m'adresse à tous les hommes. Mais balignon so bokenda koluka si n'a pas intérêt. Au moins à moi ça za na voiture té, au lieu que moi à moi ça za na ndaku té, au lieu que moi à moi ça za bien té, kolinga moi ça za na intérêt, aza na mbongo, li mbongo. Boye barake kanda ya moi si. Ezala kama be makasi hein. Bina mibali moko ko vanda zo si motema so asa mama ba nanga ovandi motema obi na balake mais biso basi tozana kanda moko mabe bomoni combien total musu na Belgique ndenge mwasa tumba ki mobali a kota prison ti lelo tumbi mobali aza na prison na bi que exemple malamu ya kopesa te mais naza koloba parce que makamango za na internet basi batumbaka basi babomaka mwasa za na kanda moko ya kosaka kanda ya mwasa za kama be makasi. Moi c'est dans la kanda, moi c'est ce qu'on lobi assis sa carrière na yo aussi là. Le lot aussi qui wapi, maman Kati mkola bise ma kambia. Que maman comment nani, moi c'est maman Kapi que son âme repose en paix pas ya kenda. Nzambe ka mutayebi atoto baka son âme repose en paix. Na yo ka bato ba samba babi, nzambe ka mutayebi côté ba amone kenda kata to lobi repose en paix to lobaka na biso ka mais po molimo mutepi manakimia eza etamboli na ndenga tambolaki. Oh bongisi ana sa moya onde putango ke na spirituel ndingo ko vivre. Bato bakolo bakita na repose en paix mais soko tambola ki bien te amna yoko zana le tourment yozana na kimia te alaba kidin matu carrière na yo esili lelo na sisi carrière na yo lelo carrière na yo matu esili mokili mobimba lelo ozoka mais ça solo frère matu samola kinda pi carrière esili. Réputation basomba ango te mon frère basomba ka réputation ceux qui basi ba yibe réputation pour récupérer ango ezakali panango baté hein ceux qui basi ba yibe réputation pour récupérer réputation panango baté ceux ko yebo za muto za star oza en public oza vedette il faut qu'on sala très attention na makambo ozo sala. Outo bimisa mon avocat. Nataki clip na avocat na ok leo mawa. Na okaki vraiment mawa, vraiment sincèrement na kata na okaki mawa. Ngabi clip ngwa sasa ki avocat na nga est-ce yeba ki makambo ezo zelela liboso ezo ya. Tamo sa clip onde babamba ki mabanga. Est-ce que oyeba ki déjà ki makambo ko ezo ya. Yango c'est que déjà clip on a popé ça sur motema mawa. Na okaki mawa, ton na ta clip on. Moi je ne te juge pas. Hein? Je ne juge personne, je condamne personne. Nazo ya kaka na ba idée ka ya kopé ça. Pourquoi ne pas t'humilier balobi ozukisi motema ya papa wana pour papa na ne mutabingisa mbala liboso na Canada donc na vino okendaka na potote ovajana na mtele poza koza bambongo no wana parce que na début ya carrière ozaki bien o gagnaki quand même bon mais na kamwe parce que babi ki papa moi na yo mutabingisa ki na Canada pour kende kobeta musique yo mutabingisa ki na Canada olali na ndako batuli na olingi suna bana na bango. Ata yo moko nazo juger yo te nazo bakande na yo kaki malgré peu naza koloba na pe na preuve te mais naza ka koloba ke ceux qui osala ki ngo ndeko na nga ya mobali luka okata hémorragie trop c'est trop luka okata tu peux le faire okokata hémorragie oyo okoki kokata yango kanda ya mwasi ezalaka mabe makasi bande kwa mibali bino bato bolinga basi na intérêt oyo nazwa mwasi oyo nasala boye nazwa bolingi soko oyo za mukanda te okozonoka mukanda boka ngunda maleme nzamba kosunga kaka bible bimboka soto bonyati epesa mili bino botika babolingo ya intérêt botika bolingo ya intérêt kokende kolinga kana intérêt za mabe biso basi ata tolingi na intérêt ezango problème te. Bandima mobali na santé ya mwasi pe na kapasité na ya kolatisa
oui bandimaka mobali na santé ya mwasi na ye kolatisa na ye soki mwasi ya malamu biso tolinga bino na intérêt eza problème te mais bino mibali mobali kolinga mwasi na intérêt te obanda kolia mbongo ya mwasi te eza malamu te eza mabe botika bacomportement kolinga basi na intérêt eza bien te mwasi soki abia silisa akosilisa yo toke mosika te na bible Samson azalaki na makasi te homme fort nani asisaki makasi na ye ezalaki mwasi na ye alobaki nini ayebaki secret alobi bokata ye kaka suki so bokati suki wana boko affaiblir akoma faible c'était ça. Et puis mobali yo soso koza na mwasi il faut ba tempérament mwasi na yo il faut ba comportement mwasi na yo il faut ba mwasi na ngata ngwa siliki azaka ndenge nini mwasi na ngaso ka siliki azalaka boye il faut boyebaka mais ezaka ka dommage pour toyebi ke nga mibali babengi ngai basolisi ngai babi Miliane kobala yo bandoza sko pasi yoko banda kozala pasi pour osala mutu confiance obali mutu osala confiance parce que comment voulez-vous que moi na bali bwana kata ndako moi soza ko enregistrer mobali zo ko enregistrer moi si ya su bolingo te confiance za sauter oza moi na ndako na confiance na été oza mobali ndako oza confiance na été et ne soka nusu na téléphone ozota la téléphone est-ce que zo ko enregistrer nga est-ce que zo ko filmer nga est-ce que zo ko sala nga boy et ya surtout bino mibali po bolingi facilité moi so aza kolamuka na tongo azokende musala azokende luka mbongo po alesa to bana na ye to alesa mwana to libota na ye yo mobali yo kopese bolingo lobiki nga na lingi yo mingi encore mibali ya bolingo na yebisa kibino nini bondi minga na yebisa ke mibali ba utaka na Afrika baza na bolingo molo kwa kindoki soka sa ye kopesa yo bolingo so koti na piège ne po longwa ezaka facilité za difficile. Bon, mon tonton n'a bien habité maman Iliane. J'aimerais bien que au partageant au loba au poser pour aider batwebe les batika ko kenda ko linga basi na nini na ba intérêt botika ko linga basi na ba intérêt. Kanda ya moi c'est zakamabe. Kanda ya moi c'est zakamabe. Moi c'est soit na kanda ko sala nyonso mon tema ne ko linga. Bino mibali bo se réserve à moi mukie. Mobali zakana moi réserve. Abi na siliki mobali za so siliki asimizela ta musa bimia kei. Moi c'est musa za so siliki azo simona bilamba azo pousser ko bunda. Na fi moi episinga bi mama. C'est vrai tout le monde makambo ya maikala mais ngai moko na libala na ngana mobali na ngana zeki na zemi ya 6 mois et demi. Mama tozo so na ka boyena mobali. Na kanda wana na bandi komata na fenêtre na mibwaka nanga nebeke na komibwaka te me mangungu kaka mama na mati mobala azunga kiti singa première fois na mati ya deuxième fois azunga ki troisième fois nikanga ku kambaki zeme 6 mois et demi tama moi peza ke na kangami abengi pompier mbangu ba pompier ba yeko zwanga mais na pikaki na perdre connaissance te na ko respirer nanga pompier bazunga bi mama banda mukolo wana na lapa pona meka kosala bajiki na komi boma na komi bwaka na lapa leto na bana misato ezaki pe mwana na biso liboso mama banda wana na lapa moi si soko alobi amemiso ngambo ko memisa yo ngambo moi si soko alobi asili sa vie na ko sili sa vie na yo so total ata ba mususu ya ba musicien mususu ba carrière na bango pesi le kola ba si okaka ya sila bongo produit fini carrière ne se kola ni kola moi si nanga yembati l'autre là akweya opone loko yo que l'autre là akweya pone ozoyoka. Donc il faut que ça la attention mi bali bo ça l'attention botika amour intérêt bolingo intérêt ko lieka mongo basi ko zoka mikanda ya basi olingi mwasi olembo na ye olela ndako na ye ozupe mukanda na ye obimi poke bala mwasi musu mwasi bonga ko pardonner ote mwasi limbisa kate mwasi ko pardonner ote mwasi limbisa yo osali bongo elekate mutu na mutu ana ndinga bakanda na ye mutu muso ko za garder silence tamula mais tanga ko salo likambo okondima te yango bomoni kofela midalo baba pekisaka moto alinga kende o asasa kei tika ya kende elle moko soki libale site bible kutebi bato mibale so bakante ba carbone soki libale simite si saja ko carbone bo carbone parce que soki bosi bo salani mabe mingi yo salanga mabe yo salanga nakati ya kolala moko ko otiba moninga mbeli moko ko kobo moninga moko ko sala moninga mabe esprit de vengeance nakati ya moto ezanga kate moto kolinga ase venger ce bon mon simbité pour nani pele lo makamuni so fi makana internet voilà tout le monde est devenu juge mon so comme juge mon so comme avocat mon so comme procureur pourquoi parce que ceux qui mutoza likamuno au même en internet tango so bimisi likamuno internet ou etalango et la qu'est-ce qui est à la portée de tout le monde peut parler sur toi
pour ce qu'on a pour cette caméra banate ou rotika on a poche au bomba yango mais tant au bimis déjà on libanda électricité na bimis les bino bosoto na libanda na bimis makamuna mutunyo sa jige mutunyo so azo on ndenge aligné kalambai wetu Mike awa problème ezali nde ya yo toyoki onanu te papa nanu toyoki ote toyoki l'autre côté lobby mais yon nanu toyoki ote o garder silence kaka Dieu t'a imposé le silence o kokufa ka bo ponza mba imposé au silence ya solo wana tu veux perdre ta vie ponza mbeka imposé au silence ceux qui coûtent makamo nzamba lobi ke kolinga mosa mutu te il paro sa ki ngoli a déjà les soum obeti déjà moi si eza déjà les soum o tromper moi c'est les soum et bon silence au garder pour anine tu peux aussi bafouer quelqu'un moi silence wana obimi pour lobby o kufa ka boy biso basi to a dangereux bon moni scan biso to wana na Paris France bon moni makamu scan moi ça salaye bon moni nini moi ça salaye basi baza dangereuse boni basi boni baza na ba mitakala ya banini ba mibali na kati ya ba portable o meki ba balancer yo oza marié omeko linga fi moko ba enregistrer meki ba balancer yo makamuse ute ko leka to ute komona mwasi aza mutu te mama wana komone nani mama na muyombe wana ndeko dina lando na muyombe wana komone kiminga soki elikaki mambo elikaki kuna na ba Congo a filmer soki sénateur azako banani vraiment to sala kana biso yango vraiment le filmer ngai atiki papa na mutakala a humilier papa wana famille na ye moni bana ne ba moni bandeko c'est ça la femme moi ça za mutu mabe moi si soko aziona likambo moi c'est limbisa kate moi si soko aziona problème tu vas le payer tôt ou tard boso ba mama na komone kiminga mama na komone nani au to sambusa soki sénateur na ba Congo mama na muyembe ana nzela mino bon mama kamosaki mutana même mutana la bakini to za kana biso ba makangu to sala kana biso pourquoi les lozo sala nga boye mais jour wana lokola kanela ki a filmé a sakini a filmé ki a publié ki lelo papa na ta lati bilamba mon so imagine bika ki etolo moza boye bo sala ka attention bolinga ko pesa ka basi kandate kolinga kolia mbonga moi c'était tika moi salia mbonga yo mobali ko luka to lia mbonga moi so ka bien venger yo a ko venger yo mabe moi sera bien venger yo a ko venger yo mabe na bino pe bandeko biso pe bandeko o toza ko kota makambo ba to etali biso te to koti yango parce que bango ba mi en internet mais to sala pas attention na ko bamba mutu mabanga ko tuka mutu mabanga bongo soki to lel na butu to lamu ki boki ona tongo entela la mukite to moi ça la mukite ba choc eleki to mobali la mukite ba choc eleki to ko sala su nini to kene na ngope moi maleme poto wana mitema biso soto ba sumu ki bato masumu nzamba limbisa ka biso to ba pe ko limbisa tozo kanga pe ba to ba tozo kanga ngope mingi ya pe makambo na biso pete tozo ka bato to wa bi kota to kotika makambo ba te makambo na biso te ba na les deux familles makambo ne concerné ba famille na bango boyebi ke torture morale et bomaka torture morale mutu baza ko torturer moralement et bomaka pourquoi bato basaka ba dépression et utaka na ba torture bandeko ba juge nzela to lembese moi mukie